makambo faut tourner ba langue na biso 7 fois oba ba likambo kangamisa yo moko na réseaux sociaux makambo obimisa ba vérité mosusu oyo okalaka bimisa te place na moni de mutu wana na masumu ebele autant on bazui directement mutu à prison à Makala donc c'est qu'il a comprendre que la plainte est à qui ebele obiso ba oba c'était mbagato ki ndaki te obiso ba na ba oya biso tant mutu ba lekisi mbala mo akei donc c'est que moni kuma ki no ba preuve aux qui vraiment tangible habiter mutu faut ba kindi na ekara kusamba na esima naza contente na ndenge ya submission wana mpona mbala nsima azongela bêtise te bato mosusu balingaka bashock te bato mosusu balingaka baproblème te amepe omotanga azongi mbala moko ete azonga motu estce alobaka su bamakambo afinga motu na télévision te ebongaka bongo fo kopesa nano motu mateya nzambe apambola marina laba apambola bato nyonso bakenda kofunda ye mpo na ngai naza pour parceke motu yo olobaki mamaki mpese yo asoko mokili okomotikela bato ya charge mabengisa bango kaka balenga kosamba kipesi kuna nini lekaki na kipesi nini esalamaki koya na kipesi yo nano ebetaka lisolo benga mutu wana ekomaka bongo mpo tosambaka nyonso tu toki ngai leta yo nano ayebisaki yo atanga koma babengisi bakonvre mutu pourquoi c'est un bagarre représenté biso papa oleki mpena na écran pour te bamonake otika makambo oyo obetelaka biso comme batémoignage awa autant bazokendaka na yo makambo bana mike alingaka kutu camarade na ngai bosota bamama na bango balingi bapotango mpo na nga c'est normal ngai sikoyo babimisa nano émission oyo soki maga asalaka ya mwana na bango natangaki koma mwana te parce que je la connais même pas même le nom nayebi koma mwana te bongo siko mwana ngai nakotisi mwana makambo ndenge nini ye moko mwana wana aleki aleki mabe mpo na mama na ye bongo ntango siko aleki na télévision aleki mabe mpo na ngai ngai nakosala yango motema pasi alors j'ai vite compris que non aza mal éduqué oyo ye mo mama sumi aleka na tv aloba mpo na mama na ye mabe bongo soki aleki mpo na ngai alobi mabe donc touvango normal yo na ndeko na Thérèse akuru ezalaki mwa bien te na moment wana ezalaki bien te ekuru ezalaki bien te sikoyo bato batunaki tant de questions pourquoi cette akotaki makambo ya Thérèse ifale abeta yango akara nasepelaka mpo basi na ngai bazoye banakende banota boxer na kala wi esalaka nga bien ngabi o babosana baarchive te esalaka nga vraiment bien boxer yango toi mais wi ntango nazalaki na vie wana tala sikoyo nayati pantalon mais naza na sous-vêtement mais ntango mpe nazalaki mpe na baboxeur nayaki mpe na boxer mpo ezalaki kwenda nalia mboka belgique trop na bango na baémission bana nasilisi 2023 nako 2024 nakosa o te merci nasala yango parce que ezalaki yami na ngai à l'époque oui wana ntango wana ngai na succès makasi tosala mpe baoyo ezalaki intime baintimité basecret ntango baami omota tokofanda boye te nalia te bazuwa na bino mabe boye ndenge ninga na comprendre bana basi oyo te bazuwa na bango eza mabe makasi banda osala bien to nini lelo na banda osala bien tika ntango nazalaka na vie wana moseplate nga mpene nazwi chéri mobali nanga komosala zuwa ebike bino mpe boremplaçanga bokoma mibali botika bona basi na bino bovana na basi na bino wana bino bana obénéficie na ntango nanga bana obénéficie bolia kote bolia kote siko nga na bino olia kote moko botika nga bino olia kote moko bona olia wana mais comprendre ke kote wana asalaki erreur kote bu meme famille bota nakomi te naza meme famille kotango bino ezalaki na mama biso nyonso tout out ozalaki ngakutu te bango nyonso bazalaki kaka belle vie tozala baréaliste tongo na binga na ye siko na moma oyo mama olive azala belle vie mpo na elakisa soutien oyo nga naza yango envers nalakisa bolingo oyo nga na portano nga teke yaya mais est ce que bike baza koaccuse bino plus bino bacollègue bino baami ya mosala oyo ya univers oyo ya théâtre bokei na ngambo moko boye oza ebele ya totanga bakombo te moko aponi na ye abakupe moko aponi ne famille libota ozomona te keke part mpe osala mabe moninga na yo moko ya mosala ye ekomi lokola mongamba to loba ekomi lokola moto ekomi kosala elebe eloge ebele na batelevizio nga alobi mabe mpona sila te mais nalobi ke nazali meme ya famille libota mpo na moni eloko mo mabe balobi mpe na belle vie antuka nakosa o te na oloba na courageur oui bamosusu ka baartiste lelo basalaka bazuwa na bango bon na comprendre bango
banda bena ko bango kala oyo BBC monsieur ba tika nango ne c'est comme ça ba monsieur ba remplacer ngai monsieur ba remplacer ba monsieur ba remplacer ba monsieur oyo bazalaka bambanda bakoma mosina mbali esalaka oyo ko zaka bambanda c'était baga tout sense biso mbali mais bi ba ko mosina mbali nga na beta histoire za vrai ba ndona peut-être na histoire na film mo bona pona ko na linga fira imo sa soda imo ba li soda OK na beta histoire za vrai na yeba kitana lingi mo mwasi wana mwana mwasi wana ntango mobali na ye ayotimbelaka nazalaka na ye epesaki esali na point noir barlete na bapeta lisolo eza vrai bato bakimisa ngai eza babiju yango na bagabriel Yves émission ebomba yango ngai nde naboye 7e bagarre nalongi na 7e bagarre chela tu badi mireille rayette bokanga émission ya lelo ngai votre soeur amie camarade soki na meli ozongela vie wana nzambe akoboma ngai po makambo na bale kosala soki vraiment natikaki yango te na ndenge ya solo nzambe alingaka boma ngai nango panza bato te yo so ozalaka peti na ngai na wana koso mosapi so ozalaka peti na nga barelation oyo anviyaka mpo koma lelo bakoma bato na yo na wana koso mosapi chaine na yo nalekaka yango susu te na wana koso mosapi nasolisaka yo lisusu te na wana koso mosapi oyebi ndenge oya kotonga baninga na yo bachroniqueur ke baolinga yo oza mobali me oyebi lisolo soki nayebi nde bana kobenga baninga nayebisa bango ekozala guerre ezala mabe mpo na yo nazobandela yo kolinga problème te ngai nakoloba bango te me nakotinda bipinene bame mpo na ngai moko nakoleka mpo na lobi tika kovanda oyo kokosela ngai makambo na bachroniqueur ozobenga na yo moko ozokokoloba te ozopesa bafaux news tika po yo opesanga ba vrai news soki nalobi naloba makambo mosusu awa mpona baleketi oyo loba mpona nga yo okozala mabe soki nalobi makambo oyo loba leketi osala na 3h du matin na baresi ekozala mabe oza conscient yo moko protéger monoko na yo barelation na kuna oke kosala na bata théâtre sika gérer monoko na yo naloba na yo na marché bamote gérer monoko na yo wana nani wana obinga mpe mutu na nga mpe epetaka aire moko kolinga te nabeta masolo na yo ndenge oya kotonga bacamarade na bajournaliste makambo basala yo oyo boye kolinga te bamelisa bawiski makambo oyo balinga basala yo so basi basalaki yango me owanganaki kolinga te naloba yango na protege mpona lingi problème te alors soki yo ovandi ozangi news akoloba loko omonaki oyebi peme na 7e oyo na obeta masolo loko te ezanga mutu na makolo keba na yo naoke biso mpona ngambo na obeta yo makasi tu me connais très bien barelation na ye soki na oluka na bata théâtre awa na otanga ya kombo na ngai soki bamatière nazolingana na salite awa na otanga ya kombo na ngai mokolo mosu yango naka na kutu wana batouriste ndongo otanga na bata théâtre na bango beto bakiti mama na nga kota na sa mabe na monisika bakunda yebi okosepela na ngai te Mama, if Ipa, love is crazy, love is funny. naye kopesa témoignage na oyo nzambe ya Ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga bande koloba te ba médecin ba diagnostikaki ye autiste meng na luki na tamboli na luki ba pasteur ba bondeli esimbi te nkomsu na vandi kabo na kwei na YouTube na chaîne na moni Papa Moïse ebisinga lobi bossa na nyonso so ba problème na yo tcha pembeni metalela nzambe tika Jésus Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo ba nzambe na salaki oyo Papa Moïse ebisaki nga nazwaki Jésus Christ de Nazareth na plantaki na komisaki au centre vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant Jésus Christ de Nazareth na ekoleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana nga soka ke classe akozonga ba maîtresse bi mwana akomi koloba esengo koti na vie na nga médecin oyo diagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko na changer maloba médecin lobi oh mais namoni changement salami namoni mwana akomi koloba namoni mwana autiste eza lisusu te mais eloko nini salami na ebisie nzambe ya Ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui
nga moko nakomi épanoui mona na nga koyemba nde koyemba récitation de récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga mais ka Jésus-Christ de Nazareth komisa yo au centre luka délivrance ndoko mona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance na nga natambola epai ya bapaster nazwa eloko te mais na nzambe ya ozana ya papa Moïse bikamwa ekoti na vie na nga. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bana ya ozana. Nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba. Pe musala na bandaki kozwa te. Na luki ba délivrance epai ya ba pasteur ebele mais bakokai ko délivrer ngai te. Alors tangu nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami alors nakumisi nzambe ya ozana pona oyo asali na bomoi na ngai nalobaki deja awa yesu liboso nyonso na nsima baoyo batambola partout mpona koluka badelivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre dernière émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news et sorties Babango avec Yves Ipan, conseil du matin défaut. Là, avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo des 140. Voilà, nous sommes déjà avec Setin Baga, Mireille, tout badi, comment on a vraiment cassé badi, de ça il faut quand même que bien gango. Alors, merci la bande de Renu, surtout Yves Ipan, Super Promo des 140. Merci la coupon du Bonacata Canada. Merci na Chris et mon futur, mon ami. Na bonne sanité, maman minute de ma montée, mais tous peuplés, Mbeti, maman Kelemba, Billy Vumuka Fondation, tous sous la base de orphelin et grand frère propre, Jean-Robert Kala, les savants. De la la Fosca Timothée, Maya, maman Nicole, maman la parfaite de Paris. Voilà, tu reçois là, surtout vraiment, en fait, c'était un bagarre. Bonjour, c'est bonne santé. Oui, Nangola Nzambe, ça va Yves. Voilà, Moussala Nayo, ça va? Oui, Moussala, je bien Nzambe Sobaté là. Donc, qui m'est exact? Ah, ça c'est bien. Le repère, c'est tout le comment Makassi, c'est un bagarre. Ils allaient par rapport. Il y a l'univers Nabino, comme on dit, les lots de belé vraiment, comme on ça, Nina, la Moussala Kaka. En fait, comment déjà, Ndeko Yagola, la prison, c'est tout le monde sur la BA, c'est journée moko, na parté, il y a Kalam, Mbalamoko qui est prison Makala, tout ça, c'est jour moko, invité. Oui, merci beaucoup Yves pour la parole. On a dit qu'il n'a pas que ce que il a moi 3 jours. Bon non. Basambi ici après aller. Mutuka ya makala ya poké. Mais oyo ka ngo pe ko kamwa yango. Place na moni de mutu wana yina masumu belé. Autant bazu directement mutu à prison ya makala. Donc c'est qu'il na comprendre que ba plainte za yaki belé. Obiso ba oba sitem bagato ki ndagiti. Obiso ba na ba oya biso. Et tellement de trucs que juste en train de ça là, donc juste en train de sali. Le temps où tu vas l'équiper maman accueilli, donc je sais que mon équipement il a preuve aux acquis vraiment tangible. Habiter moto faut bah qui n'est qu'à pour ça banaïsme. Donc voilà pour l'engager bah ça lié bien. À qui n'aime pour paiement, à qui n'aime pour réfléchir. Mémoire naïe, aïe bandeni va retourner langue naïe que non. Et le co na zolo bayango. Na lobaki yango ezaki malamu ou na lobaki yango ezaki mabe. Donc voilà, mutu mususu faut ko éduquer na mwana mususu ayo na mbata. Mwana mususu ogangele metika oyokati, mwana mususu obete mata ayoki. Mwana mususu ozio kange basita makoti na maboko ayoki. Donc mwana azana ba faso. Parce que bana bongo solution na bango za la faut tia bango na bon quelque part. Donc voilà. Voilà, peut-être oyoka ma pona. Na évité, on a le billet par rapport à quoi? Mais ça les guinéens. Na yebi maramuté na yebi âge na été, il va yebi âge na ngatenga na mulu bana munene. Donc na yebi âge na été. Donc na yebi âge amuté. Donc aza ndeko aza sœur. Donc voilà. Na na esengoté. Na na esengoté, na bien en vérité clairement
que naza contente na ndenge ya submission wana mpona mbala nsima azongela bêtise te bato mosusu balingaka bachoc te bato mosusu balingaka baproblème te nga azalaka nanga motu na choc oleki na télévision ofingi eleba n'importe quoi nakomona nanga yango normal na comprendre que non ozoluka bavie na yo mais motu mosusu akosupporte yango te motu mosusu akokaka choc te motu mosusu akosupporte baproblème te akomona boya bige mais pourquoi motu alobi likambo boye pourquoi motu asali banga babisa réputation na ngai po ngai na ya bona na bali na ngai te mais naza na mobali mpo mobali na ngai azomona eloko abongo ezoleka na réseaux sociaux akosepela nango te bake mais quel genre ya émission quel genre ya motu aboye mama pourquoi kolinga motu afingo boye ozomona mais ozomona ke na soigne ye pa ya copain na ovivre na ye mobali na ovivre na ye te papa bango mondi na bango youtube esengaka bongo aosala ne babese na ye pa mais non azobebisa réputation na yo bongo eza malamu te ozomona quelque part ozoba mabe mpo na nga menga na aprotége yo mais motu mosusu akokoka yango te akoprotége yo te na famille na ye akoprotége yo te na libota na ye directement akoagir na façon na ye alors nga nazo kofélicité na bato baagir oyo baza na mitema lokola ngai te en tout cas félicitation na nde bozwi décision ya kodénoncer bato ya bongo oyo balekaka na télévision kofinga motu sans kobanga azomona ye nde l'état yende donc yende faci yende l'état yende nyonso donc so nalobi moto osalanga eloko ati to bato ya bongo fo kobete nano mbata mpona koteya ye mpo mbala nsima ozongela te mais set ozali parmi bato batangi yo monte epela excusez ngai c'est ma sœur chérie je l'aime beaucoup yo monte ntango akendaki prison omonte ntango mama epela omonte ntango azongi mbala moko ete azonga motu est-ce que alobaka su bamaka mo afinga motu na télévision te ebongaka bongo fo kopesa nano motu mateya oteyi motu soki motu wana mbata ayoki te te na eloko mosusu bapinir ye na te bapinir ye akochange directement baambala nsima soki na oleka fo na tourne langue na ngai cette fois mpo mbala nsima mabeyela ngai te voilà mais set babi ozali parmi baartiste oyo bayaki mpe kobakisa plainte likolo ya plainte ya ndeko ya gola bozalaki mo ebele babi mpenza bakomede bayaki ebele babakisi baplainte yango esalike ya gola akende directement na prison makala ye bozali parmi bato bayaki kotia plainte te nga aza parmi bato oyo afingaki mais naza parmi bato oyo balina ofunda te oyo babakisaki plainte te oyo abakisaki plainte te po soki nga nabakisaki plainte na nga mpo na rape na motu moko makasi pembeni na nga très fort très fort wana maître kasi ke natai nkombo te nayebi kanaka moto makasi mpe pembeni na nga mais telemaka nayebaki azosepelisa monoko na ye mais un jour nayebi ke na nga nazwa na ngai ye po tosololaka motu tosololaka nde tosekaka likuba oleki na télévision ebandi kofinga elomoni oko etondaka ngai yango wana na mituleki no tosoane mpe même une semaine otobenganga kala mingi tosoane boye seti boni ye tisa boye na boye na ozoyokana te kala elanga noluko bisiko ozala alaka olongwa likuba na tele télévision boye ofingi do obangi te nzambe apambola marina laba apambola bato nyonso bakenda kofunda ye mpo na nga naza pour na contre-temps naza pour po ndenge eza wana ndenge bakangi ye bongo baningane oyo batikali bazwa solution te me bakanga mpe na bango kimi yango kasi mosi bakangi bango bakei bakamoli bango matama na bamatoyi bakamoli bango bakozonga bato ozomona osomoni mutu bakamole litoyi ta ozonga mutu ta ozomona kaka nga basalaki nga eloko te ozomona nga basalaka nga eloko te na lekaka tuso basalaka nga ni tolobaka mabe te totindaka mabe te mais il faut koteya mutu voilà il faut koteya mutu otobeta soli solo moko ya bien awa olobi likambo moko eza très important esungi mpe bandeko ebele na ndako bandeko soki lelo ya gola akotelaki ndeko Thérèse parce que azali moko ya famille bota et plutôt ya babakou il y a eu un moment osaki émission okotaki mwana ya Thérèse na kati mwana Sabrina okotaki na kati ya dossier oyo émission na sala quoi kasi babi yo tangi komo ya Sabrina na émission mwana ngoto komo na yebi tena zoka ndebo olo so émission na sala ngo wa ngali nga ba preuve so ikomo te mi omoni bo mwana bataki mwana na miniature ngasi koyo na linga Yves
nga lingaka omoni nga na sala émission na yo olobi na nga de 7e émission oyo esenga foleka olakisi nga ba émission ndenge eleki natali na biwi naza d'accord ya mangai nga na bonga alekaka na sentiment te so na moi eloko eza nango te na oleka na ngai te mais so na moi ekama olobi ezali na leki ba oyo wana alekaki te mpo na monaki towa ba niveau moko te mais so nazalaki mama na bango alekaki nde na nga na leki na monaki bawana te toza baza balinga na nga basi mais natalingi bonga bon bana makambo na bango baosala tika basakana babaka laisser les enfants jouer mais natikaki bango basakana na bango mais bato mosusu batikaka bana basakana te soki kosakana ndenge mabe nde bango basakana ndenge mabe wana yango bazwi bamokama te donc voilà ezalaki otangaki kombo ya mwana tika kotanga kombo ya motu te ngai omoni ndenge ta babengaka bato balekaki na réseau so babike ngai nabenga Belleville la patron na te mais bapreuve ezalaki bato balakisi mbala moko ke non babengaka Belleville la patron ozomona sikoyo ngai sikoyo babimisa nano émission oyo soki maga asalaka ya mwana na bango natela kosala émission na mwana na bango te okoma kutu nayaki te nayotanga ngo nazoka nde bono bango bayebi ata oui je vous dis la vérité ya pas une émission batata miniature ya mwana wana papa bayamba if nanga bayamba nga na émission babisi te mbaga mwana ya bino abimisi ba vérité mpona mama na ye ntango na oloba boye public eyelanda nga monde entier tanga bakende so te mbaga kosta bia solo ngai nalobaki boye na mokolo na ngai ngai abi na mama oyo ndeko na biso suzi nabandela maloba na nga wana nazongisa maloba nalobaki na émission wana nalobaki boye nalobi tomoni mwana nabosana te nasalaka émission wana ngiringiri nakobosanaka yango jamais émission nasalaka yango na ngiri nautaka tournage nalobi yango clair ngabi ndenge eza boye touti okufela mpe ya sonam ndeko na biso suzi bantu toyotangatanga ye mingi mpe toyopemisa kimia te esala malamu te nalobi mwana yo eleki na télévision oyo ofinga mama na yo ndoki ozo comprendre ntango yo ofinga mama na ndoki ozoyeba teke no bato na mama oyo likambo yo tokweya na réseaux sociaux yo oloba mpona mabe mpe na mama na yo omoi teke bato baomona ke no ke mama na yaza bongo natangaki koma mwana te parce que je la connais même pas même le nom nayebi koma mwana te bongo siko mwana nga nakotisi mwana makambo ndenge nini ye moko mwana wana aleki alebi mabe mpo na mama na ye bongo ntango siko aleki na télévision alebi mabe mpo na nga nga na kosala yango mpe mapasi alors j'ai vite compris que non aza mal éduqué oyo ayemo mama sumi aleka na tv aloba mpo na mama na ye mabe bongo soki aleki mpo na nga alobi mabe na kotuvango normal na kolandela ye te na koporte plainte te na kosamba na mwana te mais so mpe totali bien moment wana obetili solo oyo yo na ndeko na Thérèse akuru ezalaki mwa bien te na moment wana ezalaki bien te ekuru ezalaki bien te sikoyo bato batunaki tant de questions pourquoi cette akotaki makambo ya Thérèse ifale abeta yango akara aboykote na yango oyo elingo ozala bien c'était bagarre so mpo obeta yango makara olingo oma teke problème nga komelo te na benjiro oyo problème nga bainjure rien à voir nabangelaka yango te oyo motema libende nga injure te ka na yo finga tata na nga mama na nga bandeko na nga bana na nga nakoleka te mpo na répondre nakorépondre te leka na réseau sociaux bebisa réputation na ngai nzambe nde mutu afutaka site mbaga asali boye site mbaga kutu soki nini te ngai nzambe nde ka mutu abundelaka ngai mpo nayebi ke mutu azalaka na niongo mutu adefaka mutu azangaka mutu akozanga mpe afuti ntango te olobi kuna afuti mutu akozanga mpe 2 mois 3 mois afuti ntango te olobi nango kuna nzanga pamboli afuti ntango niongo esili lobi mpe mutu aliaki te lobi kuna mpe mutu alie parce que c'est Dieu qui donne omoni nzambe nde mutu apesaka nzambe nde mutu akambolaka nzambe nde mutu akangola neti na moma oyo so nafuta niongo ndako na nafuti ndako te ozomona alors mpona luka nanu mbongo na ngai nafuta nasitanga bacharge na ngai ndako na ngai alena koleka na réseau sociaux na kotanga mwana moko boye aza nde mpoli envers baboti na ye na koleka ngo na télévision désolé mpona nazala na besoin naluka nanu mbongo anatia mokolo mpongo na ngai kimia azala bien nanga mponga mpe nazala bien na ye na koleka na réseau sociaux te na moma oyo namoni kambo eza te ntango namoni ke bato baleki na réseau sociaux bakofinga na bango nga bakofinga Belleville na retrouve yango normal tala bapesaka ka Belleville merci pour Belleville ya motu mo mama na Shalom Shalom na bandeko nyonso famille Bota nabosaki kopesa bino Shalom mbala moko na bandi koloba aza motu moko bien aza film moko bien mposo film mosusu nde bato mosusu bazwa baconvocation babe yango nini déjà yango asalisali yango ebele awa tomoni Thérèse aza na invitation déjà bato baza bainvitation baza bato baza oyo bamanke bato oyo
Non, tout à moi, moi, sur la fin qui me pardon. Tout ça, attends moi, un mois, moi, moi, battu à vivre en paix, la Kenya. Avant de venir boyer, avant de venir boyer, ah, vous commencez semaine au même jour, les journal dans les qui sont la Kenya. Au moins, tant que tu as toujours ma belle à mon tour, nous avons dans l'eau azo bundela ebituma nzambe na lola azo confondre biso nzambe na lola azo continuer opambola ye tolo bambola mo mutu po yo pe nzambe apambola yo yo pe nzambe afongola ba porte na yo Belvine na zawana atineli non c'est pas elle tolo bossa na ke ye azo problème na kimbimbi to bossa ni yango to bossa na ga problème na kimbimbi problème na kimbimbi donc là na ofuna kimbimbi le village Jésus na kimbimbi ayone o kinape so tant kimbimbi azongo bossa ni yango ba mo Belvine ça n'a pas de sens. Tout ça là réaliste. Tout le monde comme un sentiment de le bic à bobo et au sein la guerre au ministère non. Aux hommes. Donc voilà. Mais j'ai dit que maintenant la charge na bango et batama on va fonder nous. Mais tu as l'autre là on va fonder. Est-ce que Belvie te mais tant à côté si ndego na biso moi si. Donc ça ça une habité. Mais ça mais ça na ko finga bango yé à supporter en côté. Bah modèle sur la tombe qui ba fundi ba porter la plainte na bango ba bijou la rendre mesku yo ke la télévision ba finga mutu geno oh ata yo moko comme la niveau la ko finga mutu likamo eza bongo te ce n'est pas bien et tu vas finga ka oni malheureusement la tag émission na que na ba na bo repesa ngovi moi vie na ngamo na bo repesa ah ngazo tinga biso finga na tala ngodi. Mais vous avez été choqué là il y a sortie médiatique il y a Sabrina parce que Tinda tout le monde a dit Pina Yaki tout le monde a dit la rose tout le monde va négocier ma bimi famille mon bimi parce que c'est un bagarre qui choqué tout le monde a Sabrina mon a Thérèse tout le monde a eh Bibina Abimaki pour la mon a té Bibina Abimaki pour la camarade nae oh soit non disons ex nangai oh bato balinga inga na bongo na tena za la boye parce que bato bazo linga na bongo na changer na mongongo parce que c'est ma voix so même yana ngai politique facilement les champions so gazo le bayala na Londres boya ka to la même voix j'espère ta na baby pine o yi voix na yango na biso no sa la voix moko basi ni bali ngala ko ya sa moi si ma mestre tu badi na biso na tebele na ka théâtre na yebi so ko ba na ka ndako ko ka cité bagam dalo OK yeki na ngai Yolande tu badi na pesa mbote bisika zali na Lubumbashi. Même les qui n'ont Brenda Njusi, la personne de moi s'appelle Blandi. Puisque la somme on va faire la non oh c'était par exemple dans le bas. C'est ce qu'on voit dans l'AND et quand même ma classe pour y en de trop dans les réseaux sociaux, dans les théâtres, on va te voir. Quand bah si tu bagarre Zalio Barazate, Kayete, Ndegonae. OK. Ndegonae donc voilà ça fait ça. Donc nane la zabo na rolingate mutu oyo azana éducation ya malamu te ou bien malamu avec même ça réputation mutu moko songolo par les réseaux sociaux donc voilà donc tu vas basi nous on toujours na posa na yo ba ex na ngana ko tinda dipine te ngana zomisa dipine na benga kiye na bende mato na bien moni ndenge batu na yo mutu ozalaki ex mutu on ba ngo bazo mileka na télévision bazo mi fils pour pas dire que c'est baga ko leka te on va ko leka jamais na émission na bana ko sala bona et ça la vraiment pas fini mais yo mo atali ke senga na bende ngabi yo muto elanga batu wana kende ko sirisa makambo na yo na batu no wana yango mona ki dipine alekaki asirisi ba makambo na batu na ye de na bitu mutu na makona ngote donc po ngai vraiment tu na lobaki na ko répondre ke tant wana ezate na se bela ko basi na ngaba bana ke na banota boxer na kala oui et ça nga bien oh ba bossa na archive te et ça nga vraiment bien Dabi wow et ça nga bien c'est nga makasi oh en tout cas c'est nga makasi wala de ba boxer mo toi mais 8 ans on a zali na vie wana parce qu'on a dit pantalon mais na sous-vêtement mais tant après na ba boxer na boxer po sala ibenda isko wana yamba na papa na ngamo ko bigisi na tourna page dans les zabou là tu boxer c'est le boxeur on a vraiment c'est pour ça ba makasi ba boxeur na ngawa c'est pas que on a c'est vraiment makasi ba yo boxeur abona te bakalisa minene on se le makambo yana bi avant de ba makambo faut tourner ba langue na biso 7 fois
okoka balikambo yokangamisa yo moko na réseaux sociaux makambo obimisa bavérité mosusu oyo okalaki ebimisa te bazuwa na bino mabe boye ndenge ninga na comprendre bana basi oyo te bazuwa na bango eza mabe makasi banda osala bien to nini lelo na banda osala bien tika ntango nazala na vi wana nzambe azwa lokumu na nyonso osala bien te nabi oyo bi bambanda ne kombo balingo le temps passé ne revient plus bébé nanga mais bébé le temps passé ne revient plus botika nga mpe nosenga bino pardon ko botika nga ko bino mosepelate nga bino nazwi chéri mobali nanga komosala bino zuwa mobali nanga tala kanda babenga ngai pa petit na ngai Sandra Kalonge napesi bambote ebele bisika azali babenga nga mobali nanga yo kaka basika mbaofi na réseaux sociaux sikoyo okona nasala zuwa na bamibali nakomkozongela kosala zuwa na bana basi mpo na obanga nga bino kobanga te papa so akomiso amona mpe na mwana mwasi boye yango mbona koyamba na ye mais mwana mwasi va azwa telefone mbango kitoko te nini botika pardon nalingi boye te botika nalingi boye te voilà nayebi ke bino mpe boremplace nga bokoma mibali botika mwana basi na bino bovana na basi na bino wana bino bana obénéficie na ntango nanga bana obénéficie bolia kote bolia kote siko nga na bino olia kote moko botika nga bino olia kote moko bona olia wana mais comprendre ke kote wana asalaki erreur kote bu kote na ye kote oyo set oyebi ke meme famille bota nakomi te naza meme famille oza meme famille tokoma wana mpona bamoni déjà makambo wana ezokenda mais c'est yebisa biso nani kombo oyoka basoni te ya koloba mosala oyo osalaka ya kilésbienne oloba yango ouvertement boye na télévision bandeko bakotala yebi te ozalaka anime na esprit nini ya kobeta lisolo bato babangaka kutu même babeta yango na télévision mais yo oloba yango na avec facilité omoni nzambe sosa tubi mutu eloko etiaka mutu machacha etiaka mutu kutu soka bomi mutu mais aye na église asala témoignage nganga alia bato azwa na église asala témoignage alobi ngani na bandai koboma bato nga na bandai kosala bato badangi mpe amene nzambe aza malamu mutu abanda koboma bato bato babeleli na kati ya église nzambe aza malamu amene babeti bilolo ta nkundulungu nde tolobaka biso na chiluba sikoyo ngai oyo nzambe achange atianga na formule mosusu na position mosusu na identité mosusu pourquoi pas nakodenosaka satana ntongo meli pokwa te nga nalobaka ngo omoni nga Yves émission ebomba yango nga nde naboye 7e bagare nalongi na 7e bagare chela tu badi Mireille Rayette le vrai nom nanga eza Rayette na bandeko babinga tokola kwa mataki babinga Rayette Mireille papa nanga bandeko koprononcer Rayette te abanga Mireille nde etikala Mireille le vrai nom nanga c'est Rayette pas Mireille le Mireille na yamba yango po loka nakolaki nango ezalaki Mireille yaki kotumbola bandeko kotumbola nga nango ezalaki kombo matumboli so batumbeli nga bongo na bandolela bandeko nango so batumbeli nga Mireille moya bandolela nakoli nango mpe Mireille ti lombe etikala Mireille oyo na ndima yango le vrai nom c'est Rayette bokanga émission ya lelo ngai votre sœur amie camarade soki na meyi ozongela vie wana nzambe akoboma ngai soki na meyi ozongela vie wana nzambe akoboma ngai mpo na nini soki natikaka vie wana te omoni étape oyo naleka nango na hôpital bato bamoni te bamona te oyo ngai namona ezaka ngai na nzambe na ngai elobi yango paster Israël ya felina na biso na avanache bakauka waloba mama oza vraiment moto ya nzambe ya solo mpo soki nameyi kozongela bamasumu wana nzambe akoboma ngai mpo makambo na bale kosala soki vraiment natikaki yango te na ndenge ya solo nzambe alingaka aboma ngai na deuxième étape oyo ngai namataki nzambe vraiment en tout cas alingaka aboma nga mpo alingaka atala boye non ozoloba na monoko notiki motiki te carrément alingaka aboma nga pourquoi nzambe atalaka bato mosusu boye oye koyamba nzambe na ntango kaka oza na moma moko ya pasi omona
bayambisi yo nzambe nzambe abomi yo omoni ke oyambi nga na moment oyo okomi na pasi mais biso oyo toyambi nzambe toyala makasi na nzoto navandi boye ngambi nzambe natiki masumu nzambe natiki milangwa nzambe natiki boye natiki boye natiki boye natiki boye nzambe abi voilà oyo ngai mwana ye oyo nayebaka yango un jour nga na kosalela nzambe nayebaka yango un jour nga na kosalela nzambe monene na kati ya mboka oyo donc voilà mais eza na baninga na yo ebele mpenza bandimaka te kotika babi ezalaka neti mwa possession moko boye oui balobi balobona mabe na yo même balobona mabe bakuto na yango te bakolobona mabe oui balobi moto ata bana fale yembango te banda na yiba dongo ata misili soki ebungi balobaka ngai te ndenge na owonga na lisusu moto nyonso amonaka mpasa na bese na oleka c'était baga tout alingaka camarade na liboma bolakisaka bapreuve ngai 7e ngai elekobela moto message ke nomboye na bo or nga na osepela mingi taba c'était baga atiki vi wana te mais ntango ata na réseau sociaux bo oh mobali ya c'était baga yo nayokoki plaisir moko malgré tout bakoseli nga likambo tu connais mon petit frère là non azali nanga na hôpital garde malade nanga oui batie ye molai Patrick oui Patrick oui comme oyebi etaka baotyela ngai na minati mibali na ngai nabi wow nabi wow nalingi nayebisa moto na motu mpe eza na couleur politique te mpe eza ya parti politique moko te drapeau moko te ya parti politique eza kombo nango mpe mais mpe c'est pour notre tout le monde ozala opposant ozala la majorité ozala groupe de pression ozala église nini ozala place nini biso nyonso mpona kimia mboka na biso totelema biso nyonso mpona mboka na biso toloba totika koloba ke bato ya est nde bazosofrir bato oyo ya est eza bato ya mboka mosusu te eza bato ya mboka na biso eza biso moko te toza kuna bandeko na yo baza kuna baya na yo baza kuna yango nasengi olongola makambo nyonso ya politike badivision politike na minute oyo eza te o politike o élection na minute oyo eza biso nyonso totelema toyokisa mongongo na biso partout bible elobi mpo na mboka Jérusalem na kovanda kimia te biso mpe tolobi mpo na Congo mpo na Goma tokovanda kimia te bisika nyonso tozali bino nyonso bazoteya bino bazosala badiscours partout bobosana te kotia sini wana bobosana te kotie boye partout okoleka nauti kolanda awa balobi ndeko na biso moko azobeta bale na Rwanda atie sini wana balengani azonga awa na mboka na biso baekipe eza te donc awa eza likambo ya mboka na likambo ya mboka basakalaka nango te yango nazosenga motu nyonso baparti politike na biso bandeko na ngai botika nanu koloba oyo eza makambo ya faci oyo eza makambo ya baoyo baza na opposition eza makambo ya baluba awa eza makambo ya mboka biso nyonso totelema mpona Goma ngai naza Goma yo mpe oza Goma mutu nyonso aza Nord Kivu mutu nyonso aza Sud Kivu biso nyonso totelema po bakonzi te mutu bapaya oyo baza na mboka na biso bayoka mbela na biso donc voilà quoi. Ah, ça c'est bien. Alors, comme moi tendresse, qui dans l'émission a dit Piné, habillé nous fait ça comme moi tendresse. Comment on a une c'est vrai ça. Donc les gars, tous on appelle le monsieur Bande. Wana na yebite wana na ndimi ngam na pesa kombo mo parle ba na émission que ngam na pesa kombo. Mais dit Piné a expliqué que des gens de kombo la place où donc voilà. Na za attente na bano ça sur ba détail ba basima la na réseaux sociaux. Yango mo na ba dit Piné se charger na bâtiment pour ngai moko tant wana ezate na sina yamba yesu na lingi koloba mabe pona batu te mais ba toucha motema na ngai te parce que dit Piné ba secret na bango parce que batamo na bango ba ibanzela batu mais na bango leki na bango abi na kanga leki na ngai leki na mutu le sala bien te kana bango mutu le bango sala malamu te ya yebe sala bien te ba yeba ni bango na bango ba yeba bisika bakenda ba yeba bisika bakota na bango clair ngana hypocrite même leki na ngata ngazo bageno ba bakenda bandaka nganga ba bisika bakenda oh ba oui ya solo na lo bango clair ba bisika bakenda ba bandaka bakota réaction yo ya ezaki nini tango yileki na kotinda nganga ay ko tubela devant bino ende na boyaka batu nyonso pembeni ngana boyaki bato ayela ngai nde nazoka décision qui tourne lingaka lisusu te nga bino non
ini mutu soko so yanda kanganga so atimelango nyonso ebebaka encore nga mpe so omemi ngai olebonga ebebaka mbala moko nayina bato kaka bikuboye nzoka nde bamema secret ebima nsima me naye na ntan wana te ya koloba mabe ntan wana eza te po nzambe akosepela na ngai te oloba dipinele wana oyamba na yesu te yango mo nazongisela ye kuna mikumba ekite mpa na ye po lokola bango na bango bazala na bango mafu me ye akoloba na alaise nyonso na kimia nyonso akobanga nde motu te pourke baka répondre ye te barépondre ye babasa solo barépondre ye barépondre te mpo na nini miso lelo arépondaki wana korépondre barépondre bakutana wana mpe elombe sese naka trop fiere na ye mpe elombe sese wana mpe na mwasi makasi bayebi na bango ye bango na bango bayebani na makambo na bango te na otinde te mpo nalingaka te akota na resu mpo ye nakoba ndeni trop de vérité abimisa bamakambo mosusu oyo ekosala baesandi na réseau sociaux c'est pas bien yango moni albi nalingaka te aleka na baréseau sociaux nalingaka te mais pourquoi c'est un bagarre représenté biso papa oleki mpena na écran pour te bamonake otika makambo olobetelaka biso comme batémoignage awa otango bazokendaka na yo makambo bana mike alingaka kutu camarade na nga ya donc disons camarade na nga alingaka ami na nga bosota bamama na bango balingi bapotango mpa na nga c'est normal me nga na osepela po ntango alobi deja mwana moke maza mobali no ntango oyeba mokotisanga na barang deja ke nazolinga deja mibali eloko na okumisa nzambe yango wana deja ntango deja bakomi na taille na réseau sociaux c'était mbaga babeti mpe lisolo na ndimaka teke yango babeta lisolo nanga peke c'était mbaga alinga mobali moko boye mais nayebi moninga na bino chroniqueur moko nga azala bien nango panza bato te yo so ozalaka petit na nga na wala kuso mosapi so ozalaka petit na nga barelation oyo anviaka mpo koma loyeba koma bato na yo na wala kuso mosapi chaîne na yo nalekaka yango susu te na wala kuso mosapi nasolisaka yo lisusu te na wala kuso mosapi oyebi ndenge oya kotonga baninga na yo bachroniqueur ke baolinga yo oza mobali me oyebi lisolo soki na yebi nde bana kobenga baninga nayebisa bango ekozala guerre ezala mabe mpo na yo nazobandela yo kolinga problème te nga nakoloba ngo te me nakotina bipinene bame mpo na nga moo nakoleka mpo na lobi tika kovanda oyo okosela nga makambo na bachroniqueuse ozobengana na yo moko ozokokoloba te ozopesa bafaux news tika mpo oyo opesanga bavrai news soki nalobi naloba makambo mosusu awa mpona baleketi oyo loba mpo na nga yo okozala mabe soki nalobi makambo oyo loba leketi osala na 3h du matin na barési ekozala mabe oza conscient yo moko protéger monoko na yo barelation na kuna oke kosala na bata théâtre sika gere monoko na yo naloba na yo na marché bamote gere monoko na yo wana nani wana oyebinga mpe motu nanga mpe epetaka aire moko kolinga te nabeta masolo na yo ndenge oya kotonga bakamarade na bajournaliste makambo basala yo oyo boye kolinga te bamelisa bawiski makambo oyo balinga basala yo so basi basalaki yango me owanganaki kolinga te naloba yango na protege mpona lingi problème te alors soki yo ovandi ozangi news ya koloba loko omona toyei peme na 7e oyo na obeta masolo ya lokuta ezanga mitima bakolo keba na yo na okebiso mpona ngambo na obeta yo makasi tu me connais très bien déjà boss na ye abengaki nga nasala na émission nga nabisaki boss na déjà kobengaka so numéro na nga oyo ti parce que mutu na yo barelation na ye azoko na oluka na bata théâtre ala na otangaka kombo na nga soki bamatière nazolingana na salité ala na otangaka kombo na nga mokomusu yango naka na kutu wana batouriste nongo otanga na bata théâtre na obeto bakiti mama na ngakota na sama be na monisika bakunda yebi ekosepela na ngai te ezomi wakanda boye na opesa respect tante mpona mobali mais soko continue yango loba basanité mpo na ngai na osala pene émission ya bien ya bien mpe otinda motu te nga moko kanda makasi nazo biso nga moko namoni bino matière kanda eza ya nini mpenza tokoloba toyeba
soki eza nani mpo kombango mpe baotanga te esunga biso pe te mais je crois bien toluka toyeba nani en fait oyo bazotanga nkombo awa. Alors c'est un bagarre omibengi meme ya famille Libota omotika nkombo wana ozoluka mpe lisusu chargé bakisama mafinga bakisama lisusu. Moi je m'en fous, rien à voir ma finga. Satan a coup de critiquer Nzambe. Satan. Nzambe mdasala ye. Nzambe mdasala Satan. Mais Satan a tout critiqué Nzambe. Au moins on a eu ça muto mokili si Nzambe azali na opesa, on a opesa onions, on opesa bozu. Apesi yo pe. Mais le suka nango aboto le on a ndenge mo mabe. Bongo si vous avez bien la famille Libota, Italie, ça n'engage que moi-même. Au fini, yo. On le m'a pour yo. On le m'a pour Nzamba dans le coup. Pourquoi choix? La choix n'engaille. Nous avons préféré. En tout cas, on a préféré. Est-ce que vous avez hypocrite qui a préféré n'engaille? Or, le mama bé. En tout cas, ma fanatique n'a pas battu sur la 7e bagarre. S'il vous plaît. Beaucoup de bagarres ont été aussi bien bagarres. La famille Libota a dit c'était. C'est ça. Beaucoup la rappelé un engagement. En tout cas, na 5 minutes pardon. Beaucoup de charges na supporter ngai. Bo supporter ngai. Bon bah on a peut-être bakendaka. Bo supporter bango na bo supporter ngai. Pour quel intérêt? Intérêt exacté. Tant que tu as Baranzambe mais pour l'intérêt. La patronne a repris ça au mois 200, 300 n'engezala kaka. Na lembo au moninga. Na lembo ga vite trop. Na ba on a émission. Banana CDC 2023 na 2024 na ko sauté. Natse lembo ga belle vite. Na tala rabola mamutu. Na mabenanga bolamu. Nga mutu sala nga bolamu na tanga akombo na. O sala nga bolamu tena otanga komona makamuni. Babi ndima mutu asala bolamu. Ata mutu apesa moi 1000 francs. Donc on se reconnaître en Nzambe pambola muto. O bala sima quand on reçoit belé a pambola ngai. Ndenge na samba na Nzambe pambola mo continue ngai sur les menaces notre quasi. Ndenge azo mata continue ko mata. Pour mata na eza pour na bola mu na biso. Voilà. Nzambe osane. A otombola. C'est comme ça. Biso to temps de ça ba tournage ba groupe na biso. Na ya bo belle vie. Na transport te bon ba na file transport. Akabeli. Bo bola mu wana pourquoi pas ko ba yango te. Biso zala soki mutu azalaki na mama be mutu osabo soka longwe bibo tiki bo yiti ko na ndambo bo ki wana nde mabele ko ngana osepela na ngote. Okay. Eloko ngana osepela na ngote. Ko tango biso azalaki na mama biso no so tout out ozalaki ndako dute bango no so bazalaki ka belle vie. Ah, tous ala ba réaliste. Ngana ba tango na ba réseaux sociaux. Ngasi ona bingana yesko na mama oyo mama Oliver na belle vie. Ok. Pour nous l'accès soutien on a dans l'accès au niveau on a pour ya. Mais est-ce que vous avez besoin quoi qui c'est plus bino ba collègue bino ba ami ya musala oyo ya univers oyo ya théâtre bokei na lambo moko boye vous êtes belé tout en ba commoté moko poni na e abakutu moko poni famille Libota vous montez que pas peu ça mabe muninga na yo moko ya musala yo comme le gola mungamba to bokomi le gola muto comme ko sala les loges de la télévision mungamba za muto okenda ko sokole makolo olambeliye olesiye on va passer au salé boité des aga muto na pouvoir c'est ma soeur je l'aime beaucoup elle a apprécié l'homme à son époque ngana zo bokeleke ba fleur na ye na maman o nzamba pamboli balobi lipambola moninga faut accepter yango koboya lipambola moninga ya moninga te po ya yo lobi oyebi te lelo nga na pambola ye nayebi oyo nzambe azobombela nga lobi kuna mpona nga nayebi yango te so aza motema mabe na baninga nzambe apambola nga ndeni apambola te nzambe apambola te so ozoma mabe mpo na moninga nga alobi mabe mpo na sila te me nalobi ke nazali meme ya famille Libota. Personne n'a monnaie là ma bébé elle vit na belle vie. En tout cas na ko ça oté. Non pas. Na ko agir. Là oui.
na ndimi oyo bageno yo mama mukolo boye pona bota yo te pas accusation yango ngana na banga te ba message nga ba message nga bisa nga makasi otama olega sumba la émission na ba sumba na ko téléphone ngai yo kumisa yo noto lo bango sata na basala enzambe sata na nzambe mbasala yi bongo siko est-ce que sata na ndima nzambe andima hayeta bongo siko belle vie oyo lelo ba journaliste ba chroniqueuse wana ba dofinga lelo belle vie ba biloko basala wana banda kuna bango ba belle vie non est-ce que nga va na muta belle vie na ndako nanga la télévision basala wana banda kuna bataka wana na mibali na bango c'est na mbonga belle vie bon alors tant on le ba mabe pona mutu te bote la pe smart yango nga lobi nga na ye na moment oyo bango batiki nga na ye OK mais obike batu bakwa na boy ko ye na moment oyo ke non tango déjà zalaki na maman na bando soutenir toujours OK na bando ba toujours malam pona ye mais na ye na moment oyo na moni ke non lokola ba comme dire pour na position le ko mpanzi wana ko tenga dans ce nga na ye ala sika ke na la naye pona intérêt te on a bon na ye azalaki na ngombi siba da théâtre mais tellement que nous sommes des ingrates ou des ingrats yango moni nga na ye ta musu pona soutenir ndeko pona ozala pembeni na ndeko place oyo mabe eza biso bayaya tozala te pona kopelisa moto mais place tomoni ke mabe ezali te tika kolanda te esala boye te laisse tomber toboma moto voilà nga naza wana te pona koya pona kopelisa moto te meme asangisaka yango bato balobi na bemission ebele ezali kaka mingi ozopesa idée mopanzi moko mingi ozodiembelaka mopanzi moko ozozali na intérêt na yo nazala hypocrite te meme famille bote azalaka hypocrite te naloba makambo eza clair naloba makambo eza clair trop clair na bamama ya trop clair abi bino bato bopanzi soki na ndenge nanu 100 francs na yo te na ndenge mabe te oza nonga mabe te na leka te na ba if na leka de ba 100 francs ya ba 200 francs na faut essayer là déjà au lia quand même au lia pe te sans te flatter naza mwana nzambe na le ba on ba émission to stafate hein nasile to stafate mais to sala misala esika mo bato age to kutana balobele na ba misala biso que ndenge eza boye to staffe tovandi boye na boye emblement bien sa tournage que tovandi en dehors à tournage tovandi to staffe te tosala yango te maintenant ici nasala yango parce que ezalaki yami na ngai OK Gilles bala yami na à l'époque oui wana ntango wana ngai na succès makasi OK yala tui mama mbongo yo lolia mingi mbongo ya belle moto tovanda boye ya sila polia quand même te nalia te nakosopona nini même ye mo pas so na lobi na lia ye mo est-ce que bagole mo na place ni ye mo aloba obi x mais elingo le bateke non soki na lia mbongo na ye te be na ko be pona ye te non elingo le bateke wana na mbongo belle vie be na ba malamu pona ye te nga na zara wana pona ba mabe pona mutu te so pona x le ngo baksa te nazo ba toza ba ninga x le ndo lia to mela to se ka to be ma solo donc to sana pe ba oza intime ba intimité ba secret atanga ba ami OK ozomona mais bato baye bango te eba yango te ozomona amitié te tozali mpena baninga mpena omona na bike ntango wana ngambo nazalaka na moto makasi par rapport na ntango wana baseri wana ah bon baseri wana bapériode wana ayebi mupeshepeshe ayebi très bien mobutu apesi bango te bisika azali asebelaka na silence na ye mais bafoto emonana te bafoto mwana ndenge nini nous avons ma photo na ma réseaux sociaux etamboli pe bon ntango wana mpe oyebi kaka ntango wana mpe ntango wana tozalaka ntango wana milimo mpenza kokangama bafoto na batelefone boye soki mazangi ntango na ntango lelo banga bamwana bango bango moment oyo ezalaki nano bandi bulo na wana te soki azalaki na conseil ma ondopesa yanga nakoma esiko okima ye moto alokana ye na vie wana osoto moto soto otambola yanga na fo otika bavino oyo bavino ezalaka nango ti yango mo nakoma kokima ye nakoma kotambola yanga na bato oyo babande kokipe makambo na ngai te vie na ngai etali ngai moko etali bango
Ye le gars bando minga to zaki ye na Nathalie Wimi. OK. Ya groupe Papa Masou. Bango ne bato bando kolinga ngai te. Na cop non. Na cop non ngara bako. On a bando ya vrai. Moi ça me gars surtout nga Sami ngolo yebisa. Tu vas na Sami ngila eh nabi insila za ovana mutunga bia na ngato sita bagala bato ne ba ka tsibiso wande mo. Na bi o temba auto na yeso ke na ye. Na ba do ki manga ba akoma ko éviter nga na bongo. C'est yo bana ko bango bena kala na théâtre yo za parmi bato ba yeko. Tana lo ba ngo na be se ba na théâtre bino ngona ngoma se bien. Oh. Bébé ça fie belé. Na lo ba ngo bon ça le passé mais ba limbisa nga pe su ba limbisa ke ba mususu ka ba tis le ba sa ka ba zuwa na bango. Bon on comprendre bango banda bena ko bango kala oyo BBC musu ba tikali nango ne c'est comme ça ba musu ba remplacer ngai musu ba remplacer nga ba musu oyo bazala ka bambanda bakoma mo mbali esala ka oyo biko zaka bambanda c'était baga tout ça so mbali mais bi ba ko mo mbali baga media tilelo baga media tilelo ba ko le ka ba ko finga ngabe liso ke ba chroniqueuse ba le ka ba finga ngai pas niveau c'est rien makamwa na yena makamwa on ça ndenge nini en fait au chat déjà te on le passe mbana ngalinga makamwa ali juste par exemple c'est biso to ba non ba c'est biso pété ba ndenge ni comme suba za ba pena bo moi si pena mais ba ngo ba zo mimisa te bo mo te ba finga finga ba mo zo mimisa te bo mo na ba la biso na bango ba chago pe la ba ebi ke simba la liste ba chago wana simba te moi il ba moi prophète de Paul Dominique oui Lima mais na autre salut monsieur Asukawa je crois bien c'était vers fin ya mois de janvier et c'est biso beaucoup tana de notre Thérésia la tournage moko bosso très bien bobongisi kutu bosali même film sika ba ko bino mibale mais motongo yo zonga susu awa te bike obongisi na ndeko na yo mais motongo yo c'est dit à quoi bande musu balbi c'est parce que yo za la partie pris yango monique makambe komi na ba niveau na éviter obongisi na ndeko na partie pris na motif ni na makambe problème ko ya za abatu yo za famille bota yango bande ko kota bango bandeko oyo bazana na famille bota bazana na baku comment na ba ba nzonzi musu batuna te siko oyo ngai mabela sali nini na leki na réseau social na fingité na lebi mabete conseil na ngaka na ndenge fo maka problème si ke mama tala ba émission na ngai te fo batala ka ba émission na ngai bandeli ti suka na bi so mama tala ka ba temps fort de bochara wana ka batali ba temps fort et si pas tala émission na lobaki nini c'était baga finga kinga c'était baga le bel mabesi ngai fo tala ka émission nga so na bona hôtel émission na tala ka ngai te mais so bi na tala so tu ni ngai vlesa ko Yves na tala ka émission na nini ya manga so atala ki na ngati na ko boya na nga bagete na tala ki na nga ko tira manonga ngati ko na tala yiti mo na hotel na so tena tala ki na landa ki on se c'est bon na ko igole na finga te na tournage to kutana ba très bien na mom na banambo te oui na kuti ngam na kuti ba na banimbo na pesi mo de sili to sali musale sili wa ke après 2 jours quand na mon marabe ko mo ni ba na réseaux sociaux non le même avec c'est était on a pris conseil et puis si ma micro d'abord élection ni ba na réseaux sociaux vraiment merci je crois bien bano bota la biso ba za ba zo ba tene ba mo maloba ba kongole ba loba bon surtout plus diaspora abi ba na mayele ba comprendre ma déjà plus en avant avec comment déjà le niveau alors tant au monde déjà les lunes de notre Thérésia fatigué l'invitation au faisait collègue nayo comédienne sur les chroniqueurs au moment autre chose mais hier pas la comédienne a timé le monument naé comédienne invitation jusqu'à présent toujours bâti sur un niveau ni parce que par exemple singa présence à Thérésia na parquet à se présenter avant il y a une nouvelle qui est avocat naé avocat basololi
mais bazo senga présence na yemoko aya na parquet et ça maman be makasi pour analyser ndenge nini ya dossier comme maman ba justice tout monde ndenge pe la quota et lui passe ayoka comme prison et ça l'a bien te ba commander balela mais lele commune de nous Thérèse quand pe la quota prison pe ba commander balela ba musu so pe la na moi passi ba regretta qui hein mais musu ba dit c'est bien à kenende ngwana c'est mieux à kenende ngwana pour le bagi ma bien à moi si artiste ya munu ya mboka na biso na bité na oya Thérèse et ça peut moi passe moi qui bien que le YouTube on tambola na ngo boye ba fini na ba côté pe bo répondre ba lobby côté ba lobby YouTube les églises ouais mais comme il y a la justice boye en tout cas ça bien que ba ngoma ba la télévision que non na ça YouTube aussi ça on a YouTube OK na la nakelo mo boye kelo kimbimbi ya lobaki nga ba ke funa na justice ke ngai na lever mutu onga na ebike mutu ba levara o azolinga kinape mutu jamais mutu oyo ayebi mutu na ba nga na zo kinape Yves Pand nga na yebi yo bo yebi nga mais na zo kinape yo mais na ba ngeno mosali oyo sala nga mabeti OK donc ele on a aussi ele on nga na lo besaka ki erreur na biso to sala rami intelligence non sagesse ndenge zaboye en tant que ma sœur ele on a website aluka ma collègue nae aluka bandeko ya ye théâtre ngai te me bandeko na ya théâtre lokola ba président Masumu ba président Lombe ba collègue quoi aluki bango je m'excuse à solo na bango atali si bango problème oyo le qui est na réseaux sociaux na baninga na ye que no ba fulu po biso ko lingate no ndeko na biso ndenge pela kenanga ndenge ivalobi le na soki na prison et puis la kenda qui est sous to le bitike comme là mais et comme sous bon non vous allez bien être parce que aux ali kambuske tali ko biso na biso ba comédien na ba comédienne côté wana ndeko oya fundi ndeko na biso donc to mega ko sangana to bongisa ile kwango on to éviter ceux ko funda ba journaliste ba chroniqueuse oui to ba bazolo ba mabe service mabe wana zo ta on a biso mo ba comédien oyo to vanda na bango oyo to betla bango maso na biso le yalo bita ba beba na biso ale puke bakamati makambu bakena na réseaux sociaux na so na lokuta yango mone esa na bango bazana ba matière pour la lokuta wa alors ce qui ndeko na ngai yo apesa kiyo na une convocation avant de l'extérieur na réseaux sociaux faut protéger poser le rôle na l'état fara kende ayoka balobi ni ntango ozo boya kokende ozo kima déjà bazo comprendre que non c'est que on a problème na l'état c'est que on a likamo le baki ya solo yango ozo banga kokende na l'état tant to finga attendre le mabe pour na batu pe ba relo ntolo ba na ile ntolo ba yango bo monisco no ba makamo yango ozo koya onga to so funa na l'état oui la vie ça c'était baga finga yo lo bagi ni ko ba kota ba mona kaisa conseil na conseil donc ndena zaboye na vanda na avocat ici kamoko donc na yeba oui na yeba eloko oyo so na bimisi ya mabe oyo comme manga na justice oyo samsaka nga bakanga na à l'époque ma copine moi on vivre na e na bete lisolo même na réseaux sociaux na bakamba liboso na vie na bakanga la fille na boye mais aki yebisa na l'état que non oh na kinapaki na etrangla que na bomaye mais bato basambisaki biso ntango bavandisi biso kaka procureur général bato baka mystique atelanga kaka bamonanga kaka boye amonike o innocent donc bakoselemaka mbala moko abenga mama kota kuna abenga mwana mwasi na fundanga biso mama ya leka kuna eloko moko atunaka ye kaka mais kuna tala bapapa duplicateur ebele atoniselaka ngai o akataki nga chenete asalaki boye basalaki boye Alexis biso kuna samba kuna ngana na sambite mais tanga procureur atuni ye bobima na ekomele procureur atuna mwana mwasi na bobima na ekomele okuna batunaki ye oyebi ye ote ayebi nga te mais procureur atuni nga bobima na ekomele o 12 fois avocat na yazalaki mpaki na mwana mwasi azalaki wana na baavocat oyo bando osambisa onga yaki nanga na avocat naiki ka moko
na nzambe na nga avocat na bi ni le bi boyo sembe boyo te boy na nga bimisa abane obisa bi mamo okirela le bi bomoni kezaki zuwa abi botanga mutu botanga bo sambisete o comprendre non yo vous avez brutal on casse ko beta ba momina ba balabala même net na bane non na bana obeta basite ba kana ndo ko bundela nga na bana obeta basite so tu disi ba bane ba peso air na yo ya so yo air mona muninga etel yo na pas faire la air na na la ba clair na la vérité donc c'est vous avez bena nogo bena 7 3 4 momina journée ben tala nga na yamba standinga so mbi mona ma sécurité tal bino wana na yamba mina yesu 3 momina journée ya le passé mobala nga linya ba mwana te yamba na mo kabla mata pa mama ya linya sikoyo na dossier ya Teresa oyo conseil ni ngo pesa ye et puis conseil na na ye bolu kwa terrain d'attente pour eza famille eza ngoma internet mais tant que ya boye mais bande comme so le bi zo ita au sonner Gabi a déjà un dossier à Kimlimbi, ils ont une belle victime de Fundi. Ils ont par rapport à la vidéo, à Salakawana, ils ont bimisa innocence à Kimlimbi. Bon, on sait jamais si c'est bon. Allez, qui a qui a yoki bango? On est qui la télévision? Justice c'est banque ça va. Et là, il y a terrain mobo, sorti au Kabulaga le pan, mais Moutarobanga pour la justice. Mais comme on a ceux qui n'ont pas bien, c'est que dans le côté. Non, qui est non. Netinai non ke na na bien sana ngelo wote soma ko senga ba nzambe gamba mundela ngai so ça ba preuve monani te alibali boite alibali ne boye ici yo mo te ba masali mabeba ifasi masima émission ko ba fingela ki batna ba YouTube so yebi ko senga mabeta ko ifasi ba émission ponani ko mona ke bala mama le ba biso yo ko to ba population mo na biso ngana yebo le ngana yebo finga ngana banga hate ngamo ko leta mais pas de l'état ça et dans maloba ya famille bota babi la liste est longue ya ngomo le bele ba mi qui misi déjà ba effacer na bango ba vidéo na bango et ba mi kata so ba la liste le temps ba que ba ko kangisa bango mais pourquoi on regarde toujours au film on na funda ka panzambe le funda ka panzambe tala ya ngono mone zo frapper bande ko ba ko supporter te na réputation na ngeko beba na réputation na ngano eke ne bongo ti tena autre famille ba Patrick ba Siliki ba bimiranga bité botika biso mo to yebi ngeza lokuta alors totika OK totika nzambe nemba kubuna yango kana yemba finga giwana asala ta intermanité Patrick bena samba ne makasi bongo film madame Tema prêté aller bakangisi mais modéro peut qu'on très fâché bon ata mono ba petit ya bongo bono bagene bisola ki mpese to yenango bebeti bisola ki mpese ya aussi c'est pas ba mususu biso moto nga ba problème comment tombo ya lisumu te yo mutana kiso sana ni wa eloko to apa nginduma bo sala apa yo mo ndisa apa baba ndisa no bino bato bo finga batonga na utana ngamoko na bit na ngana ya disasa a pour na réussir na ya luka ngana villageoise né grandi na Bakongo. OK nga au finga nga villageoise moi je m'en fous villageoise yo mutu kinoise ozaka pona o réussir faut fongola yango oui pour fongola pour réussir mais nga pona réussir na traverser mutu na ngai fona soma kwanga fona soma makala fona soma koni oteka pona teka OK mais yo osenga ona teka nzoto po ba mona ngana chaka belo mais ngana otala bo pesa ka belo te na kansuka maboko ona bima bien moi si femme africaine mbongo ona 350 ka belo wana na sombela ngata 17 le 25 na ngai makala kubotela ngai mbongo à partir de botela ngai wana na olongola moi bénéfice na sombi la belo voilà moi otala mobile ezate na mibale msa lelo mobala koyera mobala neza sala yo asala lebo asombe lebo asala lebo asala lebo mbala lelo mobala ko mo si faut débrouiller moi si peut faut luka mais mémé ya famille bota
ozobanga te en retour mpe likambo oyo bino bosali ya kokangisa ndeko moko ya bacook lobi mpe bakangisa moko ya bachroniqueuse to mpe chroniqueur ya famille libota oyo ekokoma mpe enchaînement kotoyo ozobanga teke soki bango baza bapreuve na bango oyo biso fingela bango bakangisi biso ka bango na bainsanité na baingénieur na basalite wana kofingela biso wana au moins te bango baefase versi baimage na bango biso tokoloba clair te bango balobaki boye yango biso torépondaki boye so bango balobaki boye te biso tongo torépondre te eza clair non émission un jour ezali infraction infraction mais infraction oyo ezala normal eza période de tenenge ya bango efutami wana parce que bango babandi ntango ozoleka ozobimisa non bamwana babimisaki wana non ondiki bato babota te ondiki bato bana bana te ondiki bato bana mibali te ondiki bana bandeko te obimisa maloba moko ozoraisonne te mpo monaka réseaux sociaux mpo monaka bango nyonso bamitu batala nde mona balipine talaka lipine azeleka na coupe na émission mpo ngai sete banga na kolekisa nzoto na ngai te na télévision oyo kuna oleka kuna mpo susu olakisi tala ngai nde naza non mwasi babike mwasi ya mbika okozala mwasi pembe partout mais so ozaka mwasi yo mwasi pembe partout ozobala te mpona te yo moto oza sans tache otona tatouage nzoto mobima mais tula mwasi otona nduta bali mwasi otona nduta partout mobali apese valeur na respect akoprotege mwasi wana ya beaucoup de gens bakanisa kaka mwasi kitoko fo ozala kaka pembe métisse lokola leki na ngai brenda ndenge azongala wana afandi wana te mibala misusu mpe balingaka bango basala bongo te mba alingaka te nalinga mwasi nanga oyo akolukelanga problème te na avenir te na nduta ne wana batage ne wana préféré yango mona koswani yango yo moto wa mundele métisse me ozokotula yo moto wa tatouage ti soki wop na kati ti ozokotula obali te ozolakisa nzoto no boye tala linga kwanga ya malamu baso bango na kati ya makasa ke kwanga ya mabe mpo wana eza bakwanga mabe eza bakwanga sali te bakwanga ngai ya litoro te bakwanga oyo ezanga ku bakwanga ngai olie kobese mamudata mbani nana citron nayoka ngai ya citron etala sikoyo desert mpe mabe eke bosisi mpe bato ebele mposa ya kotravaille na mosala oui surtout bafanatike na biso nde balembi biso tokomi balembi biso baga aleki asusu afinga nga aleki mpona finga te naleki mpona loki nga na fingaka te ntango finga wana pakanga ezalaka te nazali mama bana nga bana na nga na télévision nga mwana nga mbali so taleli le basketteur so moni mwana nga mbali aza mbinga costaud bato bayebaka te bakatisa mobali na nga mwana nga mbali acostaud metokokasikoyo mpoka azwanga siko na pima na mini baespase boye azwanga boye so mwene kaka beobi c'était mbagambo ya mwana mobali bana tete bayebi mwana nga Kevin asigala te ntango amoni réaction ya Sabrina mwana Teresa asigala te te mwana nga azalaka betise wana te ya finara mnoa laisse tomber mami laisse tomber ye so abi laisse tomber esili donc ye nga na ye ndenge nga na bangela ye ndenge na tala so yabi nanga mami laisse tomber na laisse nanga bila tomber sena esili oye nde mobali nanga ye nde chéri na ngai ye ndenge na yokaka mingi apart nzambe na yokaka ye mobali nanga kuta ko banga likambo na yoki te mais so ye asiliki taka mbali nanga funda ngai bana ye bayabi lobaka mama na ye mpo nalobi na yoki te omona so abengaka pene nga taka loba abenganga naobanga koyamba ngai oyo ayebi susi ndi mpona ngai oye ndenge nanga na banga apart nzambe ye po mbali nanga so tie ha ngabi na yonzela ya tango mpo nabetiki nanga kaka wi mais ye so bade lobaka nga awa nalobaka te José Baila nazosolaka na bana na ngai te bana bade otindela ngai biloko na zasi biloko ete okóma te baza na mboka nini baza na France mosusu aza na Belgique ekómaka te me bazali koyiba nalembi nalobi na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service JB Service Hotel Elo Ekomi Inter
tata na ngai nzimbe service merci tala biloko na ngai obengenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kadi soki oza mondele José Bayila aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayemisaki yo jibe service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boyi mbala moko jibe service epai ya José Bayila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndekuna ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na numero ezali awa bakokutela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi jibe service bozala na agence moko ya si ebokakasi soki kaka na ngambo za na tena baza continue jibe service akuna ezali soki baneke angolais nali te nanga angolais jibe service etat eza musike mais balobi makambo ebomi mboka oyo ekomi mamo bajustice plus ezalaka masolaki mpesi est ce que yo mpo ozalaki na masolaki mpesi yango ozalaka mpe na tournage yango te nazalaka na tournage yango te nazalaka na tournage yango te donc omoni bato mosusu bazala malamu te moto mosusu bakokende na tournage bozo tourne na ye na tourne par exemple na papa Serge neti nga neti ozwa mingi mwasi ta mobali mona tourne eza na bafoto mosusu tokokangisaka na mosusu tomona totyeni makolo ozomona ana plein tournage mais ta bafoto wana biso nga na zongo ta biso na statut na nga na tie moto mosusu atelecharge yango abomona yango ezalaka eloko moko boye elaka un jour apelisa moto abakena oyo bazalaka mwasi ta mari bayebi te mosiko kobebisa réputation moto modelo oyo aza na mwasi na ye aza na bana na ye aza na famille na ye déjà tokada mal réputé biso na biso baartiste tolinganaka ezalaka plus vrai tokasi tolobongo biso moko na télévision sikoyo ntango baoka sikoyo likambo baba nalingaka ye yango abengelaka belanga mobali nanga boye na bakosaka semeki nakozomona tozokoyinisa na biso pour rien kaka mpona oyo opesa matière moko ezanga motu na makolo matière ya lokuta soki ngai leta yo nde nayebisaki yo ata nakoma babelisi makonvre motu omoni masumaka mongo susu so motu yo obeli mamaki mpese yo loko asoko mokimo okomotikela bato ya charge babengisa bango kaka bazana kosamba kipesi kuna nini lekaki na kipesi nini esalamaki koyo na kipesi yo nde nayebetaka lisolo benga motu wana ekomaka bongo mpo tosamaka mone surtout yo moto abasi te baga mobali na ye na ayebisaki yo na benga motu wana ya yango moni nga abengi nga na kofunda te déjà bato nanga bazofunda bato baofundana déjà nzambe apambola bango esalemaka mpe oke tournage mongo ta mosusu na bakongo esalemaka tokendaka love mpe no mongo mpe tobanoke bavoyage na bapululu mpe ya sonam baboma bamwanda bapoetinga kutina te boye na bana mboka na biso mongo nano batiela kuna na mema bango kuna parceke bamboka na ngai nazali na vie nanga mo boye nazalaka na vie nanga mo bacolonel so bakoma général kuna na tiela vie nanga wana abanobelisa biso kuna mais que tanga na ba badi bikamala pe sonam mama abeta oya to mitsaka la yebi yango so telaka nde na banolala ngai pululu na ya dadi epe la banolala nona na Christian Shoga yo la lila mibali tu kasi te na hotel te baboye batem so baboya basi balala okay mona ba che bloga tuzali ba chambre muke abatie mibali mwasi moko mibali mwasi moko
mobali moko pour quelle intention? Voilà. Comment que to koti to la pe chambre moko to la muki ansi nous le kutu ngai to la kutu pamba meki moko jino la tela nga kutu na chambre la ngai jino mibali penza mibali ya ndio somona bangwana ansi so na jino la mais na bango elo bete na bu to la bango to la pe boye na koti na hapana na kwa kutu na salle de bain lizoga na beta be jino la sekana ansi nous la na koti na salle de bain ba beta ka bata Gani sawa ndeko na ngai. Na ina luka mamba tatouage tuzala ba Gabriel na ba bijou la reine na point noir, na presque artiste belé. Na point noir. Na moni ba beti ba Gabriel ba tatouage. Allez, ba epela ba beti bango, ta ba ko beti epela lobi. Nzo ane pela ko di pasi, abon beti secret na bijou la reine. Biso ba bien biso ba beti biso. Yanga yango. Ba sili sa ngote ba ndeko na ngai. Na lela, ndeko la mwana mukena même si pela oza mutema mabe yo oyoki pasi na alela maya misu nazolela bajino yo bayera bakulu bakomogangela ngai babime nini etinaki osala yango nazole te na wana nazolela siko pasi ya nini ya nini batiaki ngai basisanga yango te ya tatu siko wana lata elamba naotasolamba te naotaka sengle ekomi na butu nango siko na butu nango mpona sukola na avara la la subola na ko takali pe na ko takali de la mona biche na biso ta pe ba tous ba makasi l'esprit ba dans l'esprit même so dans la kali pe mo bi la ba cheka mpandi moko e vi miso kangami yebo miso bimba na be histoire aux enfants miso le kangami zo mwana te mais ça ba poso no surtout awa ba to le temps ba le so ba ta fona ba histoire ba ninga na théâtre ba histoire baninga na théâtre ba histoire na kota na douche mandele la nani epela bi bo bimisara sete baza na douche kuna azo o chama na nzoto azo le la kaka misima bo le bo vimbi asli zolo na nani na jino la bango baya na la ka boye me bamuna ono saki bulumbu mama na ngana o so vérité bon ndeko na passe donc na koti na douche bona ko kate ta na bi mana dise wa na beta bo na sai de be wana na biso na koya na beta bo asa simba ngai kasi pesa na koya ndesko le mbele ngoi asa simbi ngai wana bo simba na biso na lela bazo esu ba kanginga wana ba tombo linga ona gina munene bo te ba tombo linga wana ba ninga na mususu ba koti na chambre nini ba fatu kayende ba yebi histoire na beta pour ça na ba honest ba coach ba bimisi ba bifako tika no kaka tela maboko awa ba bet tatouage ba bet tatouage na tika bo na ko lela se ko lela o mo bolingo to zaka na ona kala yango na osena bande ko na ngai passe ya moninga ezala passe na yo bolingo to zonso na kala ndo zaka vraiment ezala malamu mingi o mo na ke moninga o ezana passe o mo na ke jina nga bima te site mbanga no wale nini walani bino bima bino aza muto otika na ete umona otikali ni okinzala na kinzame na olia te mabona ko tombola te yipo no chongo pona nini olima baninga bana susi na yo baninga baka de boîte me bazo ngoki pona nini moninga musuka tikala kiye mo kuna mabongo esa le passe moninga kuna miso kangami auta la te mo to me na boîte ezate tala bolingo to zalaki nango nga na beta histoire za vrai bande wana peut-être na histoire na film mo bona pona kuna linga fira imo sa soda imo ba soda okay na beta histoire za vrai na yeba kitana lingi mo mwasi wana mwana mwasi wana tango mobali na ye ayo timbela ke nazalaka na ye epesaki esali na point noir barlete na beta lisolo eza vrai bato bakimisa ngai eza babiju na ye na bagabriel na bajino la oduma bolingo tozalaki nango ozalaki mobulu partout olembisi nga na histoire continue na ozalaki mobulu partout gabriel ntango ayoki gabriel azola na hotel mosusu ntango ayoki histoire aye mbangu abi bijou 7e fois kende ndenge eza boye lobi mwana mwasi nabetaka masesi pa mapamba nakotanga nkombo na ye te po eza malamu te po akoma mokonzi kuna
na micho na ngina mbonga billet mutu va même ça na point noir yebete ke na kozonga lobi nango ba bitolo ngolena na ke de Brazza aka ça na Brazzaville. OK. Futelanga billet ba salisa mbongo wana billet za $100 $90 $100 wana Brazzaville. Mathieu Afion ba na bi 7h. OK. Gabriel ngina vile mambo fanatique ne wana wa na aéroport. Bandeko na ngai ba memanga ba ka tikanga ba batanga avion nazo na kita neni Brazzaville. Na comme na Brazzaville na vandi ba dino ba utina quelque chose pour na joie chambre. Na pesi ngai numéro ya prêtre na biso na boaka na Brazzaville kuna na point noir ba biso ngaza na Brazzaville wa ba bibenga e. Na bengi e abisi na gena aza na concert na pourquoi na ya wana. Na ke wana peut na mir abisi mbongo na mir apesi ngai na ba peso mongo yo za chambre na Brazzaville na ga pour chambre na Brazzaville hôtel de bourgeois. OK. Na Brazzaville. Na ete so za la kati lelo. Na ke kuna na futi na iso de ngona na kutani na boss tout ça na bien OK. Et si je vais se faire chambre après 3e jour na ba ngona ba ya Brazzaville to staff na Brazza après to kati kisasa. Ozomona ba boningo wana to zomisa yango kene to fandi boye to kene mboka to kene oyo trésor ngesu abengi biso na oyo to benga trésor ngesu ozomona ba boningo to zaki na kona kala so to zomisa ngo lelo en tout cas ya malamu ezalami voilà ya malamu ezalami domination mais c'est comme si tu m'as dit ko ba mabemo ko boye tu m'as dit je te bimisa ngo na réseaux sociaux mais le ko na réseaux sociaux nga na be yango wana on dit que tu vas être hypocrite et bon na suma bemo boye to bi on est réseaux sociaux to rentrer na compte na biso to bimisa ba maham na biso etalango tout ça to beta ba bolamu na biso oyebo na beta histoire na biso tant tuzalaka tant et ça la ba tuna biso ba fanatique na biso o bala na biso te na batango wana bazoka la histoire na biso et ça la biso bien et zo matsa valeur na biso na ba personnalité na biso. Voilà, moi liloba na bandeko surtout ba la biso ba fanatique ni surtout numéro de téléphone mambo na 2-3 personnes et puis liloba na oyo et comment ça les malelo parce que bandeko lobi dans une appel et belé là je tiens à vous signaler bandeko bazo regretter comportement ba comédien lilo na système comme IP ya ko swana ya ko finga na tina ba vie privée et belé ya ba diaspora ba benga biso ba regretter makasi. Alors tout le temps maman Mireille aussi sana biso et puis moi montre à 2-3 personnes numéro de téléphone et d'appel plus là. Oui, na ba numéro de téléphone na c'est plus 243 89 39 72 708. Conseil na opesa kaka donc conseil te mais elona olobaka ya mutu ezaka keno to lingana to za ka bomoko ini soudé eloko l'équipe olingeza na ngoti. Oui, bien sûr to leka na télévision ko mabe mais to ta na lingo biso de outi mais to zalaka na kala na ndé to komi lelo to soki ende wapi to suka wapi vraiment wana vraiment tout cas ekozala malamu mingi parce que na pesa conseil babaki conseil na la besoin te na bi ke yeza pesa conseil na ngate menga na lingio mingi to meka un peu ko changer to la ba terrain ba guerre bituma autre na biso pour fanatique na biso ba toujours na bolingo na biso ba toujours na biso ba continuer ko soutenir biso fanatique tali ba bi ke moya a contrôler tabi le gola mutu aza mutu ya mama pelanga moyena sola na ezate pour na linga été te et comme de na za rabela cité mbaga na za rabela bien na national la derrière na za rabela interne na za rabela na Maxi Bolowe ozomon nyos tuana et ça la kaka bien pour na biso artiste et comédien et donc sa valeur na biso siko to asuna valeur te comme dans ta babi yeba linga lobani yeba lobini na alonga kuna bona bo donc na ba fanatique na biso on peut te comme na kimotema mabe moko boy boli misanga pona kolobango on dirait to rappelle problème na bino bato théâtre mais beaucoup de ba biso ba moko boy c'est comme si aux arana problème na mutu wana oyebi likamute luko tu no yeba kolorate otuna ba sentiment soki vous êtes fanatique ya solo to ba no mona ba fanatique ya jibela we soki likambo ezali jibela we au moins ba sala débat moko boy o eza normal o eza te que no côté la ba intimité ya mutu jamais te tsela ko yoka yango mais biso to koma okokota oloba likambo moko boye okopesa moninga passe okoleze moninga aussi longtemps pesa la yango te donc côté wana vraiment en tout cas to meka mpe ko bongisa yango oyebi mutu te benga oyebi mutu solo la nga le bango makamna nga mona le bango na réseaux sociaux
mutawa betaka fina ngana na réseaux sociaux ngamo na betaka maso nanga ndebini bozwaka comme ça ngo o lobaka bo salanga bo te ngamo na lobaka parce na lobaka ngo te yo ngo ba te kuna pe ngo ba te na ngo pesa ba merci belé na vie na ngai Jigal Kivula moi na Londres solo na pesa ba mbote belé nzambe vraiment trapa molayo na pesa mbote na yana ngai Poli Fasima les champions à Londres ba mbote belé kif donc na pesa mbote ma chérie Marlène Moulanga là na pesa mbote belé de longue jambe moi ça Mundu moi ça Valère moi ça Solo Marlène Moulanga là na pesa mbote belé na pesa mbote na ya Yolande Kaniba ya Diane Kayewa ya Edo ya Kaiko ba de ngana na pesa mbote na pesa ndemo nanga Adida Kesse de londonienne na bosanité Maria Kolama ma copine chérie je t'aime vraiment beaucoup Maria Yvette Kolama na pesa mbote belé na France na zone na Londres na pesa ma copine Léa Soki na pesa mbote belé na Londres. En tout cas, je t'aime beaucoup. Je suis du monde dans la Londres, longue jambe. Je suis ma moto belé. Je suis mbote. Na maman Véronique Biaka na Canada. Yabo Alima na Dakar. Bana na nganyos na ngabino mingi. Bana bandeko na nganyos na ngabino mingi. Bana artiste comédien nyos na ngabino mingi. Vraiment, ceux qui biso ba maman to comme tinga bina télévision pour na befinga rabiso ba accepter ngote. Ceux qui maman netinga maman c'était na netinda. Obi ke maman kene osala makambo na yo moko sisa bandeko na yo. Donc bana boko ta maman biso ba maman te biso ba maman to ko ta bana maman biso te pour éviter ba bêtise to pesa bana biso batambola na direction na bango ba buzo bana biso to ko ta ngo bana te bana batambola na direction na bango onyo sowana ezala malamu na bosani te Miki boteka na pesa mote belé mon boss son éminence maître Kazi Teriko que la Faustin Mkolo Congo uni na pesa mote belé na bosani te Junior Nilu Songa na pesa mbote belé Brenda Nzuzi Zamba za na biso vraiment merci na moi pe Yves Pan donc voilà quoi na pas kongo ndo ça nini na pas biso ba mitera kuna douanier papa ngamba no ça na ofida zara douanier donc voilà merci